amis internautes de Congo Millennium, merci de vous savoir encore très nombreux branchés dans votre émission qu'une réalité qui est toujours présentée par votre humble serviteur Bello Belkam. Aujourd'hui, votre émission qu'une réalité, Azana Mawa, il y a pour annoncer la mort d'une grande star congolaise, la mort d'un grand artiste, musicien, chrétien. Na Congo, il y a la sœur Marie Misambu, Oyo Aouti, Kozo Misamoli Monayo, et Kupai Yakono Nzambi. Tout le monde na moment Oyo, moi extrait, il y a événement où nous sommes là, parce que édition Zali Goya de proposer bien les sous exclusivité. Suivons d'abord la morgue, plutôt na hôpital il y a chinois Nanjuli quartier 7 où pesika ya kufelaki pe tokozala lisusu mo muketu na libota na ye na lopango sika wapi ya bota ma pesika ya kola to ka lolenge nini bandeko basa kolela ye bana quartier mainini sekele nini bako bimisaka sima ya liwa ya Marie Misambu. Mais je souligne bien, nous bandeko balobi ya famille, na bandeko ya balabala, ça n'engage que eux, et ça leur point de vue, c'est à nous maintenant de réfléchir qui a tort, qui a raison, tous les cas. Maman, maman. Marie Misambu. Marie, il fallait pas Marakende. Il fallait pas Marie Misambu qui n'est papa. Fallait pas baquer. Marie Misambu la Marie Misambu c'est la bonne pema. Bonjour Yaya. Tout le monde est awa et pas ya sœur Marie Misambu. Aux andengini ni par rapport à sœur Marie Misambu. Bote maman. Tokuti ope awa na lupango ya famille ya ba sœur Marie Misambu. Yoza nani par rapport à sœur Marie Misambu. Yebisa biso na no liwa ya ndeko Marie Misambu esala mindenge nini? Papa, eloko liboso na zo regretter nanu. Marie Misambu za muto munene. Ndenge nini bakeko tshela l'hôpital à 7. Bakoko tshela peut-être na muto mbodi kembete bakeko tshela l'hôpital à 7. Bandeko na ye bazo bela bazo kaya l'hôpital minene kaka ye muto yebani bakeko tshela na l'hôpital à 7. To regretter. Biso bena quartier to regretter ba maka to regretter. Azalaki kobela to ezalaki brusque. Abelite. Abeli pa mingi te ka ba fièvre ka ya 3 jours. Ya mwana kufi. Elekeli biso maladi wana ewuti wapi? Ewuti wapi papa? Elekeli biso. Donc on est sous mutamboye le quoi Marie Misambu ezate. Kasi ya bino bandeko ya sœur Marie Misambu. Liwa ya sœur Marie Misambu zolo bila bino nini? Ele biso mabe papa. Mama bango akufesi mwana ya suka, mwana suka mbongo. Mwana mibale mbongo ya misatu pe ba kufi. Papa bango azalaki, mama bango azalaki wa pointer mata moni liwa bana. Il fallait telema après si pe ba meme na nino na hôpital à 7. Hôpital à Mutombo eza apanya contact ba konse kete poani ango ba négligé ba kene kuna na hôpital à 7. Tomoni mama oza ko tombolo beza likambo ya nini? Likelemba ya
na yo oza indire famille nde azosala makambo eza likele mafapo banani bana misatu bango mpe basimba mama bango basimbaka mbongo mbote ndeko bino bandeko ya Sœur Marie Misamu liwa ya Sœur Marie Misamu ezolobela bino nini liwa Sœur Marie eza loko moko nazoyeba te mpo na nga nazomondima ngo kaka te mpo na omona ngo c'est comme si eloka na ndoto ndio tozo olala tolamuki nano te naozela tolamuka Sœur auti okufela mutu awa toleli awa tobeti awa nga na musicien na ye tobeti awa bandule ebela mpo na olela grand frère siko kala mingi te baobenga biso ke Sœur Marie asali crise adaye lelo kabongo naoyeba te soki okondima mutu oza bosoli na ye lobi avanti ya bosoli na ye oke mpe na palin bolalaka bolamuka o te Sœur Marie selon yo eza mutu azosala baje wana en fait so na bino azala chrétien na olobaka eza makambo ya nzambe mais soki pena nasonganaki bomutu na oloba eya mambo ya famille na bango po awa ndenge eza boye baobare nde bango kobare banoko na bango baolia bango kolia lo wana mpenda ya réel babelaka te moto awuti ka mosala azongi kaka boprise do ye mpe kaka boye ezanga ngai bon Marie Misamu azali naloba kote mosusu mama leki kote mosusu yaya parce que mama botinga otikanga na maboko ya Marie Misamu azofana na ngai donc yaya mpenza ya famille donc awa toza na lupango na bango ya famille ali na victoire pesi ya botami pesi mosusu botami tokoli na ye tokoli na ye liwa na ye liwa na ye tokama parce que ye tabongisa lupango ezalaki balabala ye tabongisa lupango oyo okama mpona nini na mwa oyo kaka na mwa oyo donc même pas deux semaines passées leki nango te grand frère na bango ya monene akufi na poto morfikisa pongi donc bongo donc bango bakufaka kaka subitement maladi te selon yo ozomona yango eza kindoki selon ngai te eza kindoki yo ozosoupçonne nani oui ndeko bino bandeko ya Sœur Marie Misamu ezolobela bino nini liwa briske boye bon normalement biso tokoli na Sœur wana Sœur na biso ya quartier tokobotami awa tokoli omoni lopango ezalaki ndenge omona yango boye te lopango ezalaki polele balabala biso kutu moment donné tobanda oloba ndeni Sœur Marie asala quelque chose te mpo na famille na ye mais elle a fait grand chose nyonso to omona wa Sœur Marie Misamu nde asali mpo biloko ekoma sa mort elobela bino nini est-ce que c'est normal ou sa mort est marqué biso grave nga azalaki na mbetu ntango bayebisi nga yango ça m'a vraiment blessé nyonso to oyo il y a pas 3 semaines le 20 décembre à Kundi le grand frère Naye le 20 décembre le 17 janvier on nous annonce sa mort eza biloko moko familial tozala bato na bomoto to baafricain to toloba biso moko eza biloko moko qui est familial abeli te eloko te subitement moto avimba makolo et tout donc eza makambo ya famille yebisa bango so bakasanga bakosi bakota na Facebook batana mbote ndeko yo mpe tokuti yo awa na kati ya lupango ya Sœur Marie Misamu yebisa biso likambo yango ezolobela o nini tombola mwa mongongo eza pasi papa eza pasi ya otala ke Sœur Marie Misamu na ntango boye tolamukaka boye na bafacebook akufi donc tozokomprendre te maladi nini parce que dernièrement tozala ne na plateau na télévision tolandaki ye tomonaki azalaki na santé normale na ntango boye tolamukaka akufi donc tomoni kaka nzambe ye moko azwa soin ya libota oyo parce que tozokomprendre te ogiste eza nini tokoloba bazokufa kaka boye tokoloba bandoki mais nzambe ye moko azwaka soin ya libota oyo nde ma oyo mpenza atikali ye moko bana minene baakufa boye donc eza pasi mama azali aza na nsima kuna soki okoki komona mama azali do eza oui o tozopusana ezali bongo tozokende otala ezali mama ya Sœur Marie Misamu ntango mosusu mwa likambo ya koloba ezali grande sœur na ye mbote mama yo oza nani par rapport à Sœur Marie ya Sœur Marie Misamu moko tata moko kotalaki artiste monene
artiste monene bongo o asaleli nzambe ntango mola ya kufi brusquement ezolobelo nini aza mwana nzambe aza servante ya nzambe nzambe aza na baprogramme na ye nzambe aza nzambe aza souverain nzambe atikaka te nzambe atikaka bana na ye te abelaki nini bana na ye te abelaki nini atikaka bana na ye te balobi akufi na arrêt cardiaque arrêt cardiaque nde bomi asali combien de jours te azalaki na retraite azalaki na retraite na kosambela alembi balobi lokola olembi tokende toluka esika kotala tension ele esika kotala lokola alobi ezalaki ferie bakota bazosala te base retrouve na hôpital ya bachinois bakomi na banjili na bachinois ye moko atelemi papa apesi identité basali makila batali groupe ya makila aza ya kovanda bazwi makila bazongisi ye ntango babandi kozongisa makila ntango babandi kozongisa ye makila sikoyo makila ekangami ezokende lisusu te bamo respiration échange wana biso babengi biso nanu te balobi na ye babenga bayaya botika bango bakopanike botika bango eza na eloko moko te nazoka etalisa attention azalaki maladi te akende kotalisa attention ayokaki faiblesse na nzoto faiblesse nde esalaki ye yango wana faiblesse esalaki ye yaya faiblesse nde esalaki ye yango wana bakendeki nde na hôpital mpo batala tension mpo bayeba eloko ndini ezolembisa ye ntango bakomi kuna nde bamoni diminution ya makila baye kotala makila sikoyo bazwi nde baye kozwa bazongisa makila na kozongisa makila ne respiration échange biso bayoyesa biso na 19 bakoti na salle ya réanimation bakoti na salle ya réanimation na ba 22 akufi balobi akufi aza servante nini oyebisa na bana nzambe nyonso mpe bafanatique balinga misika Sœur Marie Misam oyo baolanda yo nzambe bayeba moninga na bango lolenge nini asalaki lolenge nini atambolaki na mokili oyo nzambe nde nkolo ya nyonso ata nini ekoya ata mikakatano ata mpasi nzambe alobi botalela nga azali kotalela kaka nzambe ye moko ayebi nzambe alobi ata na miniti moko soki osaleli nzambe récompense ezali oyo ebele mama Marie asala nzambe akoki kofuta ye te alongola ata liwa wana nzambe aleki liwa te ese nzambe bandoki baleki na nguya nzambe mokati na sembo nzambe kataka sembo ndeko yo pe tokuti awa ezolobelo nini liwa Sœur Marie Misam atuka liwa oyo ekamusinga po aza sœur na biso ya mabele donc famille oyo bauti okufelaka la tro te donc ndenge ezali awa babari nde sœur parce que baoba babomaka baoba donc selon yo balie ye kolia babomi baoba ezalaka te ezalaka te nde bato batefa pa basije na ndenge na bango Marie balie na famille na bango publike eloba te o makasali boye Marie balie balobi ya sa mona nzambe permeteki po ayebaki kaka ezalaki de Marie ezalaki na singa oyo de mama signe bakambo nyonso mama nde asinia bana bakufaka na bango mama na bango na bana mikolo donc bato bakufaka awa kaka bamikolo jeune garçon seke mama kotali kelemba na ye kotali kelemba na batapoto na bajeune garçon lokola biso baleki biso baoda eka na levi mama signe de bakambo nyonso merci mingi toti kolanda bapoint de vue. D'abord, il y a bandeko na biso banjilwa esika wapi la Sœur Marie Misam azalaki hospitalisée pour vous rappeler encore de Bolandi, c'est une maladie qui n'a pas duré et puis bakendaki na ye pour de petits soins. Malheureusement, Dieu a voulu qu'elle nous quitte. De bana njili bato liboso balela ki ndenge bomona ki batonda ki meke na hôpital ya ba chinois sima ya kokende na hôpital ya chinois tokota ki pe na libota na ye wapi na masina Pascal esika wapi ya bota mesika ya kola bomoni lolenge kani bandeko ya quartier bandeko ya libota pia lopango balelaki balobi kasi mawana motema bino bolinga Congo Millennium restez toujours branché na Congo Millennium to bombeli bino lisusu exclusivité ya événement wana pe du début jusqu'à la fin bokozwa nyonso ekoleka autour ya ba obsèques ya la Sœur Marie Misam et sans oublier les avis du public, leurs critiques, ça ne va pas manquer. Merci Rabisso, merci Nabayo Rabisso, Rabisso. Pourquoi ne pas citer celui qu'on appelle le mannequin de l'Irlande, le V Désiré Kengebeni, le V Désingo. Et oui, là je vais droit pour saluer celui qu'on appelle
les monuments allemands, Lenz Longelo de Bundesse, sans oublier Bobo Kota Bob Potterson, l'élu de Dieu à Paris. Restez branchés, c'est sans souci. Merci.